toza baafricain toza babantu tozalaka na barespect ya banzoto surtout ya basi olati lo moko boye boye ezolakisa ngai boye ntongo ozoyo ozobelela diable rouge diable nini ozosatendre ye na nini susu mpo mayela moto emonana to humanisme ya moto eyebana esengaka fo adeplace mpo na ngai pena déplacement ya mani te namona ngo délivrance ya mani te tomoni karime mpo na mwana ye asi saja fukama afukama kotala mwana mobali ya mbinga boye atonda boye lokwa quartier américain yo so ozalaka quartier na amérique nga totyo banani yo ozala banzoto ba John Cena te yo nzoto na eza barei mysterio façon fandi no peno lie na yo foma ya masango na bino boliaka wana place kofandaka oye pena boye madame place ngo pardon posa motema mabe wa motema mabe so fâché tosolola nanu yango tielanga ngo ata na commentaire mpo nayebi te actif na lotalaka tielanga ngo ata na commentaire tielanga ngo pena ata na commentaire yo na madame okimela peme na madame Belgique nini Voilà, mbote bandeko balandi ya Actif Final Télévision mbote na bino mbote na bato nyonso bolandaka émission na biso ya coup sur coup ekambamaka bongo na ngai mwana na bino leki na bino yaya na bino Chanceux Siana mwana suka ya basoni autrement dit IGF international. Voilà mesdames et messieurs bongo lelo lisusu en tout cas na kokanga banani biso na soyebi actualité ezoleka na internet eza bongo actualité ya Karine Mokonzi azongi lisusu na actualité la reine des actualités en tout cas azongi lisusu na actualité tomoni bongo mikolo rando eza ya Karine Mokonzi na Chantal na maman Paradis voilà. Na maman Paradis Chantal Boula rando eza makasi rando wana ebandaki ndenge nini bayaya nga na kamwana suka basongi mais avant tout d'abord tokota na mambu na biso tokota na actualité na biso na repesa mbote na ye moko le boss M mon papa héros dans l'ombre ba respect ebele le boss M bambote na yango wana maman sociale Evelyne Duchesse Tunani bambote na yango wana ebele maman en tout cas nzamba na contrôle vieux Blaise Mokabi balobi chauffeur à boss le seul chauffeur ya boss na kati ya mikili ya poto précisément mingi na Paris eza bongo Blaise Mokabi bongo mwana muke na bangenge na ye mwana muke na lotete na ye eloba nango ata ya sisi te vie silas te ndenge abengaka belvi kandi mwana muke na lotete na ye oyo nga mpe en tout cas mpe nanga mpe nazwi yango mwana muke na lotete na ye mwana muke na bangenge na ye eza bongo John Kalenda na kati ya Royaume-Uni John Kalenda kote kuna mpe kaka na kati ya Royaume-Uni yango namoni Valdez abi bongo mobala taille ya Jésus pourquoi pas na Adam balobi Adam en tout cas Adam wana ya azane congolais te aza sud-africain mais atala lobi John wana nani mwana mnoko na bango ye en tout cas bandeko mpona loba wana koziazila wana vraiment base na ngai ya Royaume-Uni bientôt là bakozala na biso déjà awa déjà na kati ya Kinshasa en tout cas bambote na bino tellement ebele ba respect yango wana koto na kati ya Kinshasa na tali mupandi na moni bongo mon vieux Serge Vita le bijoutier et pourquoi pas na plan Sindabu mikolo komone ezolobama trop na kati ya Actif Final en tout cas plans Fole Sapunda
folesa punda babi mwasa mobali na ye moto pena bali bomona ke te ya bali tara mwasa dokta ikozala ndenge nini. Voilà kaka na Kinshasa wana en tout cas na tali lisusu mopanzi balobi bongo mona bière chérie Paulin Lisupa moto asalaka ki nalata bazara moto asalaka ki nalata bagusi nalata ba Louis Vuitton nalata baboye en tout cas ezalaka bongo Paulin Lisupa kaka na kati ya Kinshasa ngo na fouye namoni lisusu Ibrahim iPhone nazofuye kaka nazofuye kote kuna établissement JNT Jonathan de Best 9 esika oyo basalanga manzaka ya kitoko makasi. Voilà kaka na kati ya chaîne na biso actif final nazotala susu bampandi nazotala na bacommentaire namoni bongo Ikama Melina Elena David Princesse Davina maman Gina Mabiala la maman chérie maman bébé na France maman bébé na France maman Annie Poutou merci beaucoup pour na commentaire merci Chanel Manuel voilà Rebecca d'Isaac wana bato bakomentelaka nga bato basalaka bacommentaire oyo soki otali vraiment bacommentaire na bango eza depuis tokoti 2025 oyo bacommentaire na bango eza ba 200 et quelques déjà commentaire taka na émission moko aya commenter 6 fois moto abongo nazala kaka ingrate naloba te. Voilà Evelyne Duchesse Tunani maman sociale kombo na ona bandeli lisusu maman sociale émission na biso déjà ebandi nde kaka na bandaki koloba lelo tosolobela sur baactualité tomoni bongo barando ndenge ezalaka kaka bandeko na nga barando ezongi lisusu tomonaki bongo na bandeko kolakisa bino na bandeko koyela bino baanalyse bona utaya kosala 2024 na bandeko koloba sira benita na bandeko kopesa baconseil baso basalaka bongo mibalo basalaka bongo tomonaki bongo benita bavideo na ye ndenge ezalaka kaka bavideo etambolaki awa je m'excuse bautaki koboyana na mobali na ye Pasteur Ramsey baboyani na ye je m'excuse fofo ezala kitoko mpo kisongisongi eleka bien baboyani na Ramsey bongo ndenge ezalaki kaka en tout cas na ebandeli ya benita na Karine bage babandaka kosolola te tomonaka na video mo benita asalaka alobaki oyo tosolola te mpo anini olobisa Karine na nko parce que tomonaka juju bio ayaka afingaka baesete me baloba na sikoyo neti nga nafinga Karine ya eloko te Karine mpe afinga nga ya malonga te na alobisa ye na nko bandeko barando ya internet oyo bana koba omona oka loka fima barbi boboye na otalaka lokwa desanima barbi bobe nayebi nayeke esuka boye barando oyo bandeko na ngai bino oyo bozomitungisa ebandi ndenge nini ti Chantal akota ayaya rando ebanda Karine azosala live Ramsey amataka te amati esui mpe esui ya be kuna bajeton lokwa Karine akokani kobwaka jeton te yayaka tangaka pena kombo Karine mokonzi ayaka tangi kombo mama na rieta atangi kombo bongo tanga atangi kombo en tout cas rando ebandi koya bachantal mpe balalaka te bayakaka komikotisa komidindisa kaka na bamakambo ya bato baye komidindisa rando ekomi ya Karine na Chantal Bola mama paradis bandeko rando ya kosakana te ti nde na oyebisa bino boye moto ezopela Karine kuta abaki asese na ye le feda atiki na ye parce que tozokende babetela bino makambo eza ya minene bandeko na nga ti nde tomonaka bandeko bayaka balobaka sorcellerie moko eza na kati ya internet oyo eza na kindoki moko eza na kati ya internet oyo bandeko yo nayebisaka bandeko na biso mosusu ntango bozoya kofingaka boyebi te moto oyo nazofinga eta dame na ye boyebi te azalaka ndenge nini boyebi te asambelaka boyebi te asambelaka te boyebi te po biso sokomo kobatama kaka bamisusu nakendaka bima bamisusu ngai Prophète Konde
ba misusu ngai boye toyebi te na basese wana babiloko misusu eleka wana bandeko toyebi te. Rando na Chantal tomoni bongo likambo bandaku oyo, likambo ya ndaku oyo elongwe kota bato ya théâtre ekomi kote ya bato, ekomi kota ba tiktokers na ba analyste na ba journaliste lokola ba Karine Mokonzi, Chantal Bola bakomi na barando ya bandako. Tomoni Chantal Bola bandi bofongola ba fenêtre afini Karine kazalaka na cave, ezalaka cave na se ezalaka cave, cage ne ezako batiaka ba oiseau batiaka batyakunde ba cage oyo ndako ya likolo wana na se cave, azalaka na cave, azalaka na ndako boye te, aza na ndako te liboso. En tout cas bandeko na ngai mwana mwasi oyo Karine Mokonzi afingami na internet ifo ezaka ye bamafingo mwa mwasi azwa na bato misusu mela kima internet kala oyo mosusu ofi moko namonaka ayaka mpe na kidu na luyalu na internet to kaka azwi part na ye nda akota ndako asala so émission te azala so eloko te alimwa mpo anini akoka te. Baya bato baya bafinga Karine abotaka te, Karine amela milagi, Karine kisika, Karine boye, Karine ndumba ba video na ye alalala mwana mwasi azo mérite kaka. Bandeko nzambe so alobi kopambola na eloko moko boye ezala na prostitution ata bato baye bafingi basali nini kopambwa makana eloko wana. Ba Karine Mokonzi wana nani andimaka lelo o Karine Mokonzi ozala na poto afandi penza kuna s'installer pena kuna s'imposer mama ya la Chine, nani andimaka? Basuzestimaka mutu te na se ya mokili oyo, basuzestimaka mutu te bandeko. Chantal Bola ya fingi Karine émission na salo baboya ya sala boye bayaya lelo oyo tomoni Manique de John napesi yo mbote mère Manique de John, Manique de John nesa bino bomoni Manique de John wana ozwi Manique de John ozwi Karine Mokonzi nafanda na Manique de John boye bon Karine Mokonzi nazwaki grâce ofanda na ye te parce que akendaki déjà ntango babiso toyeba Karine Mokonzi bakeye déjà bapoto fanda boye na Manique de John amutu de John Manique de John aza mutu ya fana ye. Manique de John eza na conseil moko Manique de John apesa ngai nazala wana Cynthia Mbombo napesi bambote na ebele grande sœur Cynthia Mbombo azala wana C4 tozala Cynthia Mbombo C4 ngai tozala ba 4 boye wana babandu ba les abeilles de Manique voilà tozala wana Manique apesa conseil biki baya na baleki na nga boza bana na nga boza bana basi na mondo bokanga makolo bofongola maboko na munoko maboko mpona kosenga munoko mpona matolo mpona kolobela bato conseil Manique de John apesa baya na vanda tina na vanda nango bandeko. Karine Mokonzi azosala live na ye na butuka nde ezaka azosala live Henrietta bimi mama il fait chaud mwana kaka boye mais botala siko na live botala en tout cas Karine Mokonzi conseil pe nga na kopesa yo ya na nga mama na ngai moi soko ozosala live tika na Henrietta na mama bafanda na bakuna na meme na biso bafanda nano po ena bato misusu bazwa ba grâce robota babana kitoko bongo te lokola Henrietta nena ndimaka ke bato nyonso ntango yo obotaki bazalaki kaka tomona elongi so ntango bando alakisa kaka suki ya pamba bato misusu miteme bandaki kokufa bamona kaka elongi bamona kaka soki oboti mwana ndenge siko surprise bu bebe bombo elobi na ngata yo moko te mwana zeme ekota na français bebe bombo pena bimi mwana kitoko makasi bongo
bato ebele bosepela te. E mosusu yo ozokanisa kaka ke moto akoki kosanga mabe eza moto oyo aza na rando na ye. Eza na bato mosusu osala kuta ta rando na bango te, me bazalaka na haine na yo, bazalaka na ba haine na yo. Mwana kuna mama efi mwana azolela na live, mwana leli na live tie kokata live bandeko. Kote kuna tomonaki bongo chante ndenge ayaki mabe aye rouge azobelela na basatana na badiable rouge na kati ya live. Bamama ntongo bosalaka bongo boza bamama, boza na bandeko oyo botika awa na Kinshasa. Toboyi te beze ezalaka, me wana eza soni. Jamais mama moko aza mama Afrique. Toza ba Africain, toza ba Bantu, tozaka na ba respect ya banzoto, surtout ya basi. Olati lo moko boye oye ezolakisa ngai boye ntongo ozobelela diable rouge diable nini, s'attendre ye na nini? Toyebi ba concurrence ezala nango loyal, ezalaka te ke nini parce que toyebi ti osaka barando wana, toyebi na biso barando ya TV ndenge ezalaka. Tomoni kuna eyindi Manike aye nalandaki live wana ya Manike. En tout cas Manike de John bien réfléchi, de John a réfléchi qui bien, de John aye apesi Karine Mokonzi conseil ke yaya leki na nga makambo ya na suka te, barando ya na suka te, batela mwana batela bebe wana ezaki bandeko. Manike akomi prophétesse, Manike de John akomi prophétesse bandeko. Manike omoni makambo soko otalango na miso ya molimo, okoti na mozindo discerne pena boye, omona ke kindoki deja ekotaki wana, omona kindoki deja ekotaki. Ebe makambo mosusu po mayela moto emonana to humanisme ya moto eyebana esengaka fois déplacer. Po na ngai pena déplacement ya Manike namona ngo délivrance ya Manike, namona ngo délivrance ya Manike de John. Mère po na nga pena tingama kuna fanda na okuna, fanda na okuna tant malili ekota na bango o réfléchir pena eza teke ndenge ozalaki na Congo awa, o réfléchir kitoko na coulisse na TV bobimisi mutu mususu na d'ailleurs à TV bobimisi mutu mususu kuna pena omibimisi pena kimanike kimama na presse babia obimisi yango penza. Manika pesi conseil bandeko, Manika zopesa conseil na ba verset biblique. Tomoni Karine pona mwana ye si saja fukama fukama mama zalaka boye. Karine alakisi ke mwana na ye aza ye, alakisi pena ke retraite na ye ya lobi ntango akokola ba salaire nango akozongo nde pa Henrietta. Ntango naoloba salaire eza ke Henrietta pa okola obanda kosala ede mama na ye lolenge Karine ayedaka mama na ye. Vie ezalaka vice versa. Mwana mama atiki na lobi ke non atiki na ngai rando atie na nga na se kote kuna tomoni nene yaya nene bambote no yango wana nene ya ye lobi na ngata bambote nde babenganaka ba meilleur ami. Meilleur ami ye asengeli ye pardon, en tout cas nene asengi pardon Karine na ye makambo mosusu en tout cas nene ya ozalaka bien yaya na nga. Maman boye ya Karine tikaka na yo peno tiki na po ebike Karine nango mutu ne chauffaka nango ba air moko. Osi opesi conseil ayoki na ye to tiki na otiki na penza. Mutu apportaka conseil. Tanga kolala kolamuka. Tanga kolala plutôt na butu wana na mbeto nde totaka mutu na mbeto za pona ko réfléchir. Ye boko ma te conseil meilleur ama pesa ngeza ki bien. Boye siko tala ndeti boye meilleur ami nene ya.
Karina ye alobi kosengela na ye pardon te kota ba pardon oyo sengaki wana alobi moye retirer ye na ba pardon wana moye ye soki a cessé le fait eza pona mwana ye Henrietta atali mwana ye atali te mwana mokili efingelanga mokili esekelanga mwana nga atiki na ye atiki na ye mama paradis lakisa na yo ba vanité sala na yo nyonso atiki na ye afandi na ye bongo bandeko ezosala pasi mpe mawa na kotala bongo tozaka kota bandaku entre eza pasi mpe mawa na kotala boye bandeko bazokomprendre te bandeko ntina lelo oyo toza soki na 21e siècle oyo bandeko na biso ya théâtre misusu bazoreve kaka bazoreve kaka na koyaka kolobaka mabe ya batu koyaka kolobaka boye fashe kalombo fashe avoloba balola lolemo 365 fois soki 7 fois 7 fois 7 fashe balola pena lolemo fasi okoki koya na oteke émission na yo bayambi yo olobi na omamba groupe na yo merci biso tv olobi na yo pena merci biso po eza bino boza baproduit mwa bya ba merci biso tv po ntango ba-CBS ezalaka ba $200 ba $300 ntango ebandaka wana CBS wana tuna na tirsa so ezalaka combien napesi bambote ebele tirsa bawaila grande sœur na otuna ye nani bozwaka espace te bakongo media chanel eyaka bozwaka baespace te biso tv ebandaka na $100 80 pstv mpe ye ba $50 kia boye ebele merci biso tv fashe pena ya nanga yo mpenza oza moto akoloba ke belvi fo asenganga pardon babino oyo pena bada belvi bakotaka bapriere batie pena motu na se makolo likolo mabolongo susu te po priere mabolongo mpe mwa mpe nzambe pako mwa opesa na ye mpe mwa lisu mopanzi fo eza pa motu na se makolo likolo azolela mpenza nzako lela kuta azoloba nzambe tala bato na sunga na bible akuti ye moko nzambe mon peuple périt par la manque de connaissance parce que elekaki nzambe amoni ke batonga na keli bazokomprendre kaka te naboma mokili na mai mabe naboma na moto mabe finalement nakoboma su mokili yango na nde nakosala na peuple oyo nini abiki mon peuple périt par la manque de connaissance mpo na nini te madame belvi otia pena bandeko ya famille libota prière à 2025 mutu na se makolo likolo mutu na se makolo likolo nzambe mutu nyonso azala ingrate en tout cas avancé te azalaka na place oyo aza bamapamboli na yo oyo bombelaki ye pesa katango pena katikati je m'excuse nzambe katango katikati mpe zongiselango no madame belvi mpo bandimi te fashe tata na oloba komona bamoko kosu eye mpo oza étouffement fashe oza étouffement makasi kotala mwana mobala mbinga boye atonda boye lokwa katiare américain yo so ozalaka katiare na amérique te nga totyo banani yo eza na banzoto ba John Sinat te yo nzoto na eza barei mysterio fashe ofandi na pene olie na yo fufoma ya masango na bino boliaka wana place bofandaka oye pene boye madame belva singo pardon fashe motema mabe
wa motema mabe siko fâché to solola nanu ya kotiela nga ata na commentaire mpo nayebi ke actif final otalaka tiela nga ata na commentaire tiela nga pena ata na commentaire yo na madame Bellevie okimela pembeni na madame Bellevie nini parce que nakotala be babolamu mwa mwasi ana sala yo za mutu moko boye pena fo bimaka motoga si pena mutu moko koya chrétien boye yo ye potango otala tenga na lingana kende poso 5 ans basera na mama olive babanda kokatela bato ba 5 ans so sali acte ano yo salaka wana 5 ans mais osali 5 ans te parke kaka famille nokutu baya te posala makambo soni parke kaka wana mwana mwasa bataye ya négocier bambongo na yo esengelaka apesa ta baleki na ye bacousine na ye bamisusu bafuta na université bamisusu basomanga ata bapantalon basalela yango ata bamatala na mpo ya na bango nzambe apamboli asali te aye kopesa yango moto inkoni lokwa yo fâché un individu lokwa yo fâché mais lelo oyo ingrat ya makasi fâché inazotanga kombono parce que na bango te fâché na bangaka yo pe te ponga na respecta mutu me na banga te na respecta mutu na banga te na lolenge nini na oloba kutu nde nini nzambe na moyen nini soti na eloko nini oyo Bellevie oyo osengela pardon mpo oza nani boke bosengaka bapardon kuna kote bosengaka bapardon bofukamaka botiaka bamaboko likolo ali likolo nango siko moto yango mpo alobi na olimbisa te kotala bamama mbinga bongo fuka moti maboko likolo mpo moningano mwasi alimbisa yo moningano comédien oyo bosala ne mosala moko alimbisa yo mbinga mwasi boye na kitoko oyo oza nango leki kutu na ye na kitoko ya pasi mpe mawa en tout cas bandeko to retenir kaka ke Karine Mokonzi alobi atiki na ye mpo na bien ya mwana ye mpo na bolamu ya mwana ye Henrietta bébé bamba mwana akota na français mwana ozemi ekota na français alinga koperdre te mais asenga foma pardon si sacha fukama te maboko likolo amema ta mani mobima ta contener amema me mpo na mwana ye en tout cas tie na si asese lefi wana eza sikoyo kiyuma te elakisi penaki Karine Mokonzi akomi mama Manike de John merci beaucoup en tout cas continuez kaka bongo kosala kitoko makasi. C'est ici qu'on va prendre fin de notre 30 aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup de maintenir sur vos akiwana pour na kolanda ngai. Merci beaucoup pour na commentaires, pour na like. En tout cas, et ça la rabiso pour moi qui to komakasi. La présentation zaki bongo ngai o abino chanceux siana mwana suka ya basoni soni international bakisela nga sur likolo IGF de la presse. Voilà na sima caméra to zaki ngona ingénieur na ngai ingénieur Mitch babi moto na nzambe moto na nkolo. Ça qui bon vraiment merci beaucoup na violence merci beaucoup na mon bière chérie merci beaucoup na établissement JNT 9 Jonathan de Best 9 restez toujours branchés c'est resté pour les scotcher sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à moi je vous dis au revoir.